Il y a un monde qui est comme trop. Oyebina Sabino. Eh, Diane, nga mona telemina nga. Telemina nga. Papa na Nzambe, yo le premier artiste. Yo mto créer biso. Yo pe mto pesa biso ba don. Malgré don na auto kima, le auto mo yembela ba bato mokili na baba, mais c'est inde to yembela yo. Musique uta pepa na yo. Donc na fukami olimisa. Fukami olimisa. Voke kutina tanga ba nebonanga oba opeso loko. Ole kabalo comme Super King. Na beta deva président Sassou Nguesso avant na comme Super King. Na ba 97. Toujours le bas. Mais oui, il faut pas aller sur la CV là. Pour on a côté l'équipe va CV va stade. Oh, mais oui, bon va stade ça dans l'école. Stade dans l'école. Valeur na grandeur. Ndelo photo lukaka. Dibino mo beti stade. Ni na ke beta deva président Sassou Nguesso. Na beti deva Fachi. Depuis que vous avez na feti au Facha Zali et compter double que stade. Bisoto yo karana bisote. Gay. Atanga na tangi bango. Le bibe bango ba ko boyanga. Na tina na bango te. Capitaine. Te to koma ba letina nzela mo metoza su ba letina de. To les gars déjà maman ba letina. Ko yo koma nani bango ba koma bana. Nga siko na Super King. King za fali o ma Super. Tete. Yaza King. Nga siko na Super King subo tu na ke. Na ba Eva nini yo. Nga na Zaki Prince tant que na Zaki vivant. Na Zaki Prince. Donc so tali partout ceux qui donc roi Kofi azwa le compte va pesa na moi. Na moi donc nga père na ngam Zaki roi. Donc Super King. Vous comprenez? Osile ngwa. Obi faut mon au moni mutu na nga na episode vérité. To roza la biso mbele to za ba capitaine. C'est des fonctions zate. Tam susu ndele oyo. Hago pesa biso ba garde ya capitaine. Tam susu apesa biso tam susu mo 5 minutes mo boye. To la sake. Donc ki capitaine na biso mais tam susu na dans ba mindele ba bien na donc yo mo za capitaine za génie. Parce que dynastie no yoka ke o ka bêtise to ka. Na zona autant yo ka ba disque moteur. Donc c'est que na zaina bungalo. 2007 bungalo na zona autant donc na zaina na bungalo. Kombe oyoki. Donc na yoki na Stade de Marseille a fallu. Mon image. Te na moni na image te. Quand on voit un peu la Martine de Bamassou. Musique eza martyr te na biso musique eza martyr. To lui pété que ça Martine. Juste des propositions que yo pe Bamassou na ba beta. Mais non, musique eza martyr te date. Pour mutabanda ba martyr en bout de père na ki que mené à grand roi. Au moins, si go yo sur le bi martyr, net na beta siko na ba CSF. Obi CSF. CSF Brazzaville. Mais oui, na beta na CSF. Si le loba ba beta ba CSF ana Congo pe baza na bango te. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, je vous souhaite la bienvenue chez Congo SM officiel plus télévision. Merci à nos abonnés, merci à nos très chers téléspectateurs qui sont tout le temps scotchés, connectés à nous suivre de partout. Je demanderai à tout le monde humblement de s'abonner, de partager nos vidéos massivement. Chers téléspectateurs, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Jean-Cy Luonda, Gley Zeis, nous allons recevoir un grand artiste de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il évolue seul avec ses propres ailes. Il y a un grand projet qui sera disponible bientôt. Je ne sais pas si ça sera cette année 2023 ou 2024 ou 2025. C'est lui qui va
essayer de nous expliquer que les juges te disent bonjour, bonne santé. Ouais, santé, ça va, j'en suis loin, par la grâce. Tout bien. Tout bien, comme un style. Obrigado. Ok, tozana pas tuziana awa oyo azali artiste munene oyo batu bayebi ayemba azala zala na ba artiste belé. Aujourd'hui il a accepté notre invitation, donc bien habillé Patouziana, bonjour. Bonjour, mais Nzamba Zwalo Komo, na moi vino vraiment ba des envahisseurs. Nande. Na moi vino des sont déjà des journalistes, des envahisseurs. Vous pensez que ce sera ba catch avec des envahisseurs, ba sangela ba tout fort. So ba sangela aussi ba obeto ba plan mo donc c'est wana bulbobo te ba massa côté mo. C'est tout ça ce qu'on a boule ndeto promouvoir projet na yo ezo siko. Boni no projet. Biso projet Nzamba Zwalo Komo, Nzamba Zwalo Komo na kati ya Congo Esengo. Avec mon PDG Given à Katanawate, donc avec directeur Yannick Bongondo, donc on a enfant propre, donc mon ami personnel. Mais on a un méchant. Méchant nini? Non, un méchant parce que mon musique Nabiso, ils ont aussi la Daichu. Daichu par rapport à Daichu, musique est kufa. Musique est kufa. Omoni nini? Et là on y a constaté. Donc, namoni la défense c'est ça trop. Omoni la wapi. L'orchestre nini, artiste nini. Banzembo ebele, et ça ba vraie chanson. Mais banzembo mususu, et ça n'a pas fausse chanson. Nandeni, ils ont des vraies chansons, ils ont des fausses chansons. Mais nous avons déjà au moins déjà des bêtises, des vraies chansons. Si nous avons déjà au moins côté déjà des bêtises. Et un Mercedes. Vous avez une côté, nous avons une côté serre, nous avons un côté. Nous avons Azaras bien aimé. Donc, nous avons il y a bien ils ont des bêtises. Vraies chansons. Mais nous avons aussi comme des bêtises. C'est ça nous faux. Faux chanson. Dynastie à faire. Pourquoi yo neni to comme musu do tu na ngamba mo comme na mamba ni. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à Banzembo? Mais melanga na sana beso côté na obeta masoya bangote. Pour parce que quand même na Banzembo oyebi que ça bêtise yoka. Nzembo il y a bien faisala sans bêtise. Pour parce que biso to za ba parents. Au monde. Ba ope batala biso bazaba bazaba parents. Bon, si koyo biso tozi banzemu na biso tokotisa ba bêtise. Tokotisa buzoba. Bon, si ko bato batala biso take biso toza ba éducateur. Ba retenir ni. Question to linga to yeba pas tuziana. Ya momoni biso ba pas tuziana lokola toza ba licencié. Ba licencié en chant. Photo yemba banzembo oyo ezali ba chanson oyo ezali ya ote ya basse ya ote ya masse ba chanson anthologique ba chanson oyo muta o retenir tena sala mabete na sala malamu ya momoni Patouziana na bande ko mona na te na zali na kati ya studio. Boni David, petit frère Davido, petit frère propre, petit sala banzembo petit azabien, petit azana États-Unis, petit solo la boss pile petit, donc on a petit nanga Davido. Davido, donc il est obéta maman nandoule devant Obiangemba na Guinée équatoriale suka na mboka sur la peine à WhatsApp. Davido le langa mabe yekuta baki donc na musique ya Congo, donc ayo découvrir que donc donc ibanda wendo ti abenanga super king pour à découvrir ba talent nanga na ba capacité nanga na même podium pour na beta pe na moté to zai pe na bandeko mususu ya bamboka mususu na pe ya bamboka na biso. Patouziana, question de curiosité. Non, pas Patouziana. À côté de la membre Davido, boye banane à côté membre Davido a flashaki. Mais base na flashaki yo pe ya dynastie ndeno boxa nyo. Boye bo changa mboyema. Pour Patouziana et a pour na disque na musique de grandeur. Est-ce que tu as la série de questions c'est là qui est tous à côté c'est là qui est pourquoi dans le belli que ba fausse chanson et comme ba vraie chanson
pourquoi faux chanson propos na yo nde yango to ana posa mais oui nzembo ya bêtise ekomi déjà faux chanson nzembo ezangi bêtise nde pa na ngai ezali vraie chanson po nga nazali mutu nabeta banzembo bachanson oyo eza anthologique nga nauti na école nga nauti institut supérieur tobengaka yango autrement dit que le vanium TTTT merci Ozaou nabetele maboko biso touti on Chris Moucheni Chris Moucheni biso touti Sorbonne siko biso professeur na biso Honoris Causa King Keste Kongolo Zonso tobe yemba jamais bêtise danser za robi na jamais ma danse ya sport vraiment soni na miso batu chikicha cha banzembo wana a ebetaka te bambina na awa ebetaka te témoin papa muzito azali ta tokende na kikwiti alors comme si musique ya Congo ekomi na salité trop banzembo ekomi ba bêtise toyeba te avenir à lobby bana wana ba retenir nini po bon pe ba yemba bêtise et ça la faux bango ba boti mais bazwa ba télévision na bango et comme câble ba pona ba chaîne poni bana batala ba bibuzo bana bango ba sala raté siko bana ba petit peuple nde batindela bango ba yemba ba bêtise na ba balabala po confusion ko ekota donc ba sali na bango elorote bato ba sali misana na bango za ba papa wemba ba emeneya futo betela bango bravo ba vena nga redi ya misi bravo na bango bastino bazana ba bravo na bango ba wendo bravo rochero bravo ba misusu dongo tina na nzimwanka comme si siko nga naza formé par Honoris Causa professeur de professeurs et va la mala cause mala campe et ça on a beta ba chanson anthologique et on a bunga ki télévision bungalo ya haut niveau na bungi télévision na kende sala bombe comme on a mais musique de grandeur mesure de grandeur biso to reposer sur ba question yoka le quoi est-ce qu'on a sali musique de grandeur de la musique de grandeur na boyi koyemba salité la chanson anthologique parce que chanson na mona musique de grandeur ils ont la valeur il y a 45 chansons na bango kasi tika biso to tuno kasi ba question yo moro le go décortiquer bino na boya bo tuna po parce que boluka boyi bino bozana tendance na bino ezali tana déjà bani disque à massa na moko donc oluka siko patuziana alobanini a critiquer a finga patuziana sur babilo wana na patuziana yoka respire profondément s'il te plaît parce que pas de bolanda de partout sikoyo toyebi que ozana na album ezobima kala mingi mesure de grandeur France Ngembe OK toyoki en mesure de grandeur mais ce tika biso peut te poser ba question parce que vous allez quitter au ces clips ça qui au li moi qui vous avez sans TV sans radio oyebi makambo l'équité vous avez informé que maman Chalamon a dayaki na yebi mais na suspendre ba TV na ba YouTube OK c'est bon parce que tellement suspendre ki biso to linga to informer yo pour peut-être ba chanson ya bêtise oyo yoka peut-être yoka ngokala mais ba oyebi mi sikoyo et koza nango ezanango carré. Merci. Ok. Ce que tika biso, Jean-Cy Louon Ndanga a posé, Clégie a posé, tout ce qui est na yo. Des envahissés. Yo tche bongo. Problème te. Donc c'est bon. Pour yo, vous avez sans TV sans radio. Oui. Na tunyo mamba David au lobby petit na yo. Bosso la en français to lingala to bossa la système de traduction. Davido. Mais Davido a ça pour son moyen anglophone. Aïbi français, aïbi anglais. Aïbi ndambo lingala, aïbi lingala. Pour biso notre monde Davido te na sol. Notre organe lingala te. Aïbi lingala. Ah. Aïbi lingala. Conversation avec nous les bosses à rendre. Bon bela ba Nigérien ko to baza ko to donc. Ba lo ba lingala pourquoi pas. Aïbi. Oui, vous développez na ndé to beaucoup tana na Guinée. Bon normalement na robeta masola petit na troté pour petit na certes à côté aux alliés donc. Aïbi de certes. Na l'accès gay bleu rebellé, na l'accès va plein belé, na l'accès de secte, na l'accès va soupçon. Clégie. On l'accès ni soupçon. Soupe. Il y a Damson. Il y a majesté. On va plan na terre, on fait ça na faux soupçon. Soupe. OK, kitoko. Le message est passé. Tout dans la série de questions parce qu'on va courir derrière le temps. Pati
Bon, où est-ce que tu es connecté à suivre cette émission? Un bon cœur. Un bon cœur, ok. Pas tout ça. Chaleur, moto danger. Ah, Chaleur, moto danger. chaleur est bandit déjà. Chaleur, ezalaka déjà na tambola nango. Ok. Moi écoute te donc. L'absence na Na yo. programme qui émission te pour eza maison nanga. Na gina batel en ordinateur na check. Check. Donc NTPC qui est donc kotoyo. Est-ce que a sika frère nanga given donc avec Imasa nanga directeur Yannick Bongondo. Mais petit no Jean César Likolo kuna donc on a quitté dans la municipalité donc vous brusquez dans la salle d'émission mais normalement dans la salle en route quel mes a parlé moto nanga na salle ga pour na professionnel quoi Aibisio que petit no Jean César. ayi singat Parce que yonde ve nanga. mais singa petit nanga Jean César Ka yonde ve nanga. mais pourquoi pas Ok. Tu as une série de questions. Gley. pourquoi pas Banana. mais ça en identité na pe na bo identité J'aimerais bien que yo banda. Nana banda. Ok. L'absence na yo. Tant on a qui sans radio, sans TV, fait rigoler la bimsa dynastie. L'absence na yo, fallait pour pas bêter stade des martyrs le 29 octobre. L'absence na yo, héritier Watanabe la poule Gakoza Nostra bêta qui peut stade. Na ba événement na nyon sur l'équipe, fallait pas bimsa qui album Formule 7. Oezo kende bien. Fabregas P. Aouti pe ko bimisa. L'absence na yo. Les appels na makambo ezo salama. Parce que na bato wana nyonso tant oka qui a fait un stade d'abord yo tant qu'artiste. L'absence na yo c'est le Oscar mabimisa ya kombe. Alina ki beta mirataki. Yo tant qu'artiste. Rolo bani. na ero bate basala la guerre na kana ote ebelo tanya na basoda bataillon nanga donc na moni ga batutu wana tangi basoda bataillon nanga Fait rigola. Soda bataillon. bataillon moko Bataillon na onde expliquer na. Yoza nani, yoza niveau nini, yoza niveau nini. tolatanga na bango tokoma baletina série moko donc bamasuwa na ngati otangi na Atangi Léo Ferré. masuwa na nga C'est Léo. masuwa na nga Fali. masuwa na nga Héritier. frère na nga Yaza masua na ote. frère na nga toke Didier Lacoste. frère na nga Nani Susu. Fabregas. frère na nga Na bosa ni Susu. Na absence na yo pe. Bana Kester. Ba Santa. Ba Patia Santa. Ba Sangana ki. Orchestre pe na. Oyo. Kester Atika. Ba beta ki. Na. Comment on appelle ça? Na village Temba. Mais yo mona na été. Bango baza ba. na mataki podium onde na ba ine Matin, yo ki iner. Salama be. te na sala mabe te Balle de match pe bimaki. grand frère pop depuis année 87 yesu ayebi nga koleka bato totangi bakongo wana mpo bongo na bawera na bajibe bawera bablaise bula badolphe badidier masela bamarie paul baza bavio bayeba pa tozia na voi bakombo totangi wana Ko dynastie ndo yoka ki yango. Yoka bêtise to yoka. nazwi na ntango oyoka badiske yango te oxygène nazali na bungalo Formule 7 pe nazali na okite. bungalo nazwi na ntan te donc nazali na bungalo Kombe oyoki. donc nayo nayoki nango te Stade des Martyrs a falli au mona image. te namoni na image te Héritier. mais nayebi ke abetaki Héritier. namoni na mpe image te mais nazalaki informé ke aobeta stade donc c'est ça Gley. Pas tuziana. Bato uto tanga ba masua na yo ba fali pupa beriti watanabe bana ba programme ya stade des martyrs. oui Ndenge bango tu ba beta ngo ba o tangi ba masua na wana ba programme na ngoza yo pas tant que artiste et puis ba masua na yo bokoma ba litina Yetaki te capitaine. tokomaka baletina nzela mo me tozala su baletina te toleka deja mamo baletina Ko yo koma nani ba ba koma bana. nga sikoyo naza super king King za falli o masipe. te ye aza king me nga sikoyo naza super king so botuna nga ke Na ba œuvre nini yo. me nga nazalaki prince ntango emeni azalaki vivant nazalaki prince donc so otali partout soki
donc roi akufi bazwaka bokonzi bapesaka na mwana donc nga père na nga moto azalaki roi mais na bana yoka mwana babobi bazali bapesika yo moko te mais soki boza 10 na famille bozalaki bana roi misusu mpe batikali na bango baprince mais soki baproche ya papa na bakonzi ya mboka bato mosusu baprofe babi te bapesa patuzia na bokonzi ya papa na bango ya koma roi bandeko ne batikala baprince eza mabe te so mpe bango bakomaki baroi na ondima yango mpo parce ke eza nango mabe te donc nga azalaki déjà prince nakoma déjà roi donc mpo nakoma sika super roi quand omona mpe na martyr nde bamasuwa na bato musique eza martyr te nga na biso musique eza martyr tolobi mpe te ke eza martyr juste proposition ke yo mpe bamasuwa no baobeta mais non musique eza martyr te mpo moto abanda bamartyr yango kutu pere nanga kinkestre mene ya grand roi omona sikoyo yo sur olobi martyr neti nga nabeta sikoyo na ba CCF obi CCF mais oui nabeta na CCF ti lelo bato babeta ba CCF ana Congo mpe baza na bango te nga nabeta CCF na nini nabeta CCF soki na 97 quand j'étais petit mais na King Kester non nga moko po afa pe toya pa bakese pourquoi na biso bamasuwa na biso omoni moto lokola aso natangeli okombo masa na nga fali omona neti ntango nga naza alongwe masuwa oui mais masuwa na nga po ntango nga naza leader na orchestre na nga propre regala muzika na mbinza kote oyebisaki nga ozalaki donc ozalaki na lupango moko ya bandinga mbote soki bandinga mbote na baoncle na nga ya quartier oyebi ke lupango oyaki ya bamasa na bapapi foria mais beti bayebisaki oni bandi biso teki nga na okanga baflamboya na bana baotanga te mama kasuma yo oseyanga mais oui kasi ngam nakotisaka cité ngam nakotisa quartier des anciens combattants oyo ya royaume de Belgique ngam nakotisa fali secteur wana pour fali masane eza partout aujourd'hui on joue commissionnaire yani ya fali tango ya pa na nga asombi siège asombi lipango na cité te tango ya pa na nga on a bisino tango botuna na makambo faut zaka na ba base donc mayele faut zala trop mais moto na biso wana masuwa ne pourquoi biso masuwa ne donc masuwa eza donc obabenga donc camarade donc obabenga collègue donc obabenga ke donc ngana toza promotion moko obabenga compagnon attends tango fallait obeta na New City yo ebaki fallait yo bino atabino mo bino bale boye baki fallait te mais oui boye baki fallait te photo lo ba vérité pour bat mususu tango biso to ebaki na fallait boye baki fallait na New City te eza na bat mususu ba ebi fallait na quartier la te problème au moins eza bat mususu yo ka bat mususu ba moni faire na nini na besoin mais so ne so ke faire za masanga banda na rumba des jeunes nga na bifere na tinela ya bukaka masa moko boy na uti pas général des fois ya betra mama na checksino umon atebele ba yebisi ko fere na tawana te siko fali siko masa na nga na New City nga leader déjà na bambinza fali ya mbinza pa masa na epa tozian umon donc fali ti aya bakinga no ya ti pa ba pala ba fali na yebiango fali ya biti pala ba korobar nanga ngana fali tolia madesu na kwanga oyo bakoko na nga balambi omona yango iso na biso ke oyo masuwa na nga donc naza moto na timela uye masuwa expliquer biso pe masuwa ko net la coste traité frère na yo expliquer biso na masuwa ata fali aza frère na nga oui fait aza frère na nga tellement nga naza moto babengaka bouliste moto idéologie donc na masuwa na o na tanya donc bango nyonso ba frère na nga siko côté bino bolibo memanga siko na olinga na Jesus na ba côté na te pour parce que na na sina c'est déjà mesure de grandeur na obimisango le 30 juin. OK. Patouziana toujours avancé malembe ba masuwa na yo ba frère na yo ndengolobi mais tellement science na technologie ont évolué bango baza un peu avancé ko le kayo ba album ba spectacle ba événement ba disque d'or oyo même King Kester yemoko alela que nga vraiment la musique oyo oza disque d'or sunga na disque d'or pena ya snap et ozala danger parce que lelo masuwa na yo ne yo mozo benga e fali pupa aigle king
Oui, vous avez super nene. Ah, Super King. Super King. C'est que vous avez un disque de diamants. Donc, Super King. Vous comprenez? Aussi, là, on voit. Il faut vraiment arrière. Au moins, il y a une vérité. Tu vois, tu as un capitaine. C'est des fonctions exactes. Tam susu mondele oyo akopesa biso bagrade ya capitaine tam susu apesaki biso mpe tam susu mwa 5 minutes moko boye tolakisaki donc ki capitaine na biso me tam susu nga donc bamindele babenganga donc yo moza capitaine moza génie omona siko nga nazali Super King oyo bato bamona nga génie neti peti nanga Davido amona nga génie omona donc nga kuta mosusu donc talaka déjà yo mona bafoto so moni mutu déjà comment tina ba niveau na ba Davido ba beti ba produit moko black it c'est mais ça l'artiste belé ba congolais ba beti na ba Davido omoni netinga Kofi Olomide Zarana Davido mais siko biso to beti siko yo produit moko faire rigola zalana ye bat mususu ezata mususu ke akeluka Davido ba sala featuring mais nasko Davido aluka to kanga photo nasko Davido même podium donc au bétama à reconnaître ba misema ba sino l'idée come you speak English ti obike l'idée ndeza na sima na ba masanga awa balinga Davido na sima dina ontala été tala été mais ya otala azonga tout donc autant na tango na sali chiki Weston ya Coco Weston ya Coco prison on a vu dans la tête mbacha pecha betane ndule avec Copa Pamba na basket à Nike na Varese mais siko pecha akotsali konda koleka biso tout po na Congo ba yuma baluka la polémique mais à part yomo congolais combien de congolais tozali na feri tozalaki na via Wile Longomba tozalaki na général de Fao tozalaki na ba Montana tozalaki na ba vena biso ba Kaima Doka ba betaka ba kotoko na parce que neni yo chaba tutu ba yuma yesko yo zara yanke tonde omoni kiyuma eza idéologie oyo le king Kester nene ya angoto tikela biso David azomongo le kabatu toi notamment a mille fois zali konda le kabatu tout yo bien otendenge ezana ya soma ba jet Clégie ya za Super King ya montonga to yimba David asoma ba jet tia ya ndule wana jet alati coupé avec basket pecha beta ko de tasimba ka miko asala net on ba benga nini akapé donc te avec disque na yebetama mais il y a simia ya ba instrumentiste était idéologie mon empire petit nanga innocent comment na kasaba ka côté ba massa côté ba massa au moins dans showcase car na biso mais à côté sali konda combien pour Davido avec ba garde de corps donc Guinée Bukana bino boya bongote tu as pas garde de corps te bon moi qui na lo ba vérité voilà ndaba musicien congolais terre moko bali konde kota dimi to bo mona biso na biso et on mona na idéologie moko ya multinationale ezalanga ezala Davido ezala Youssou donc biso tout ozaba bandeko bon biso tout ozaba na Afrique ya Afrique pas tous la musique ya Afrique ya Afrique moi te boyelinga ba idéologie ba bulinga na obude ba masena na mais rien na timbeli bino na kolo dimba bo pesa Faustin Birindwa pona bimisa boye surtout na bimisa boye sikolobi bo moninga na fali popa to yambani problème te ya moni ba te disque so bo moninga lobi na fere bo moni pas tous na sele yo la cause abeta bandule na village ya Chetemba aza premier moto a éviter nga na bandule na ye fona lo ba vérité on point donc massa no mona massa na fali massa pas tous yana donc so il fallait dribbler na fona sepela so il fallait chebi na sepela pour nga na za Messi fallait za Neymar au mona héritier tam so s'appelle Suarez héritier Suarez David Azana fait rigola a rose appelle tam susu nani Benzema pas tous yana Messi mususu pa robi maboye Cristiano on point ce qu'on a ni Cristiano dinga mo pe na rosa Cristiano na pe mo Cristiano ngamo Messi pas tous yana to songela no makambe
ya disque d'or po yo lobiza super king ndenge ozomitya wana sikoyo baking oyo bazali baoza badisque d'or baosa baalbum ya succès yo ozosala album ya succès te ozosala nzembo ya succès te oza na trophée moko te oyo bato bayebi ke oza na batitre oyo ezocertifie grandeur na yo na bainvitation ya minene ya baévénement yo super king ozomonana te sikoyo bandeko nanga boza wana na moto oyo asali likambo boye na moto oyo jet privé ye mpona bango to mpona ye akebeta devant mokonzi ya mboka nana leki moto akebeta mpa mokonzi ya mboka bino bomona yango blage yo oza congolais te loko oyeba histoire afrique omona niveau ya président obiangema soka moko wana yango nde foka orepeta salake oleka no bato oleka bato okoma super king na beta devant président Sassou Nguesso avant nakoma super king na ba 97 te tozoloba mais oui faut pena biso ba CV nanga po wana ko teleki ba CV ba stade oh mais oui bo ba stade ça na likonda stade na likonda te valeur na grandeur ndelo photo lukaka dibino mobeti stade mais na ke beta devant président Sassou Nguesso na beti devant Fachi obike mutabeti devant na feti o Fachi azali et compter double que stade pour na stade mwana mai azali mais côté okone komi mambo a classe obike au niveau mususu o mambo a classe okoya pe bo di a partir lelo pas tous na fa beta na ma manifestation nanga ngomso moyo beti bo ba peso likonda so mandako parce que bo classe wana mama classe ba peso likonda bo so meloko bo mais yo betara pour un sentiment 2000 beti pour un sentiment te net ba un peu so total bandule mususu tina na pour nga na yo lobela ngote donc nga na yo lobela ke mesure de grandeur pas tous yana parce que ba fanatique no comme na bango za bana moni nga boye na olinga ngo soutien et pourtant nga so na oloba nga fona loba makambo mesure de grandeur kasi tozo yana mesure de grandeur comment ya ba fan batuni za ba fan na yo kasi pona metoko ta moi mutu bo tuna nga wana bolobi ba massa basala ba disque siko pas tous yana asali disque na ye asilisi mesure de grandeur faut ba yeba ke pas tous na silisi disque na nga mesure de grandeur siko ba fanatique na o ba siko baza ozela nga baza tendance nyonso na bato mazembe na bato vita na bato bilima na bato lupopo na bato renaissance na Don Bosco na Nzaki Mwanya na Gafe bato tout na imana ozela super king patuziana na sali mesure de grandeur na bisino ki na yembi danser ya kosaka to kango e osa mesure de grandeur za na combien za na titre na yembi danser ya kosaka na ti oseli ba featuring te na kati featuring na sali ka na massa na nga moko ya chanteur Pompo Miyake pour parce que biso to perdre ba grand chanteur au santé na kati ya RDC eza mené à Kwamambu na Papa Wemba parce que featuring on a to beti na Pompo Miyake eza feat ya bagara homo bagara mingongo na bagara forme mais fait rigole lo ben la liste ya ba chanteur donc Pompo Miyake niveau ayembi va Papa Wemba pas tout ça na mabeti kundulu ya emenea siko to tsali kana bagara forme pour tout ceci déjà bagara mingongo mesure de grandeur nzamba za munene nze mona mbi France ya ngembe mesure de grandeur crédible maman na chanson siko disque wana mokili mobimba ba diaspora ba combattant grand peuple côté bozali na petit peuple biso tutoza peuple ka ya bana siko disque wana na obimisango le 30 juin pourquoi le 30 juin et ça jour indépendance et ça jour à fête na sepeli ba yokanga le 30 juin pour ka kapela na monte tete dans we mangote oui mangote wana ko donc ata donc na biso donc jamais ata monna mbobo jamais base ya le 30 oyiba donc massa frère nanga na oyemba ngote producteur nani producteur nanga za Jésus Christ Jésus Christ bananga la fort Jésus Christ manager nanga mon épouse France Ngembe crédible
Donc nganga nanga Jésus-Christ na banganga nanga na se awa le mannequin prophétique Emmanuel Bolia avec maman Stella Bolia Mercedes avec maman Dedel l'église de Jésus-Christ mituneza mais pas tous en a pour ça répondre biso selon des lignes à répondre. Tu me faut répondre à ça invité na biso pas tous parce que tous à peine en réalité aux obim album autangi obi producteur za Jésus-Christ distributeur si qu'on a distribué album moi album moto distribuer moi ça manager nanga France Ngembe maison ni oui distribuer Congo Dialogue n'a pas tous officiel sur YouTube. La plateforme Congo Dialogue, donc tu as Amazon, tu as na Deezer, tu as na si tu es produit le roi iTunes, je vais ça déjà. Tu n'as pas Sabam, place pour défendre, place pour bon plan, Sabam Azali. Haïti Nazali, Deezer Azali, Amazon Azali. Te maman ba Sogoda neza maman mon boulot eza trop na Sogoda. Te ba changer. Te ata ba changer fona pesa bana 2 ans. Omoni yo moni ba père na ba Koffi Olomide na ba kipara Sogoda. Koffi Olomide za fanatique nanga, aza père nanga. Yo mona ki na maman ba Sogoda, akipara bango te. Ba batu mo boy, bana ba idéologie 3 ans maele. Akina ba kota ba sabem, ba sabam. Venons Blaise Boula remis président. Courage car maintenant Sogoda donc na ebita 2 ans. Te 2 ans atala on po nena sino bandeko nanga tamsusu tito mais il les 30 jours. Moni atati 2 ans tamsusu bomona baga o mosusu makota Sogoda. Yimona taba jibien, yimona ba kipa na mo ba Sogoda te. Yusu mo ataka mo ba Sogoda ba jiba kipa. Aloba imiko samkisa bisoto. Mais maman ba Sogoda ba ndo mona ba pepe kale ba soki vango ba tu ba yemba danger ba mo na bango ebima mike ba tu ba yemba na bango danger te ba ba bilete ba so ba si ko ba so ba la na ba Sogoda ba to ba na wona ba disque belete ba na ba pena ba nzemu mingi te ba to ba nzemu mingi na ba disque belé Sogoda ba la re ma don na biso ke donc mbonga ba enfant mbonga ba bébé mbonga ba enfant mbonga ba bébé siko ba zo bala ba Sogoda nzembo donc ebele ko tuté to ko no vona to ka pekala to ka tamo chamo bo avant te nous c'est ça télé lo nous c'est ça tendé no tala yebe bali misanga base la musique de grandeur te tout ça la rétrospective mon musique de grandeur naza oyeb sama bato en tout cas pardon d'où c'est la musique de grandeur tes mémoires rétrospectives na lobby boy moi rétrospective et ça la pe bato bien non embati zuboya ba pibi base la musique de grandeur non embati base la musique de grandeur ba mona ketin et mener à format moi non toyoki mener à batsa moi non pas tous yana tout sur la réalité obi msa disque le 30 juin moyebi quand même ba disque où ils ont marché où ils ont cartonné na ebita c'est qu'on a orité yuzo kati mais non yoga ni pour parce que na zina kati ya kilombar kasi obimi mais faut yoka ba oyo na ba disque na oki mai kalambai na oki Moïse Mbi en tout cas mai kalambai na sepeli makasi mon ami personnel mai kalambai na tali des chansons na yo moko na chaîne na ba TNT na moni chanson moko beti générique moko boy donc na petite sœur nanga oya comédienne boy soki nani boy na moni wana tuka na sepeli mai kalambai donc na yoki pe Moïse Mbi ba pla bimisi sika donc na sepeli José Nzita na sepeli na mona ki pe ba plan na yo Mama Lombo en tout cas na sepeli en tout cas mais oui bato bosala na bango musique na sepeli musique bon basala musique profane on aime bato musique dit musique et tout merci na mon père Jésus-Christ papa nanga Alpha Omega po batebele baye barate na yebisa bato papa nanga Nzambe yo ne premier artiste yo mto créer biso yo pe mto pesa biso ba don
malgré dona auto kima le auto ko moyembela bato mokili na baba mais c'est inde to yembela yo musique uta dépa na yo donc na fukami olimisanga donc na fukami olimisanga vope ko tunatanga bandeko nanga o ba ope solo ko biso to yoka na biso te ge atanga na tangi bango le bipe bango ba ko boyanga na tina na bango te mai karamba na yoka kiyo Moïse Mbi na yoka kiyo lo mbongo na yoka kiyo moi biloko tout sala normalement avec le temps au moins tam supérieur pour moi peut pas tout ça na prophète tam sur moi peut oui rançon évangéliste o rappelle jibem bien na boy o rappelle faut aller faire répéter am susu ba bongo li motema faut tout est vanité devant tolobi boya yoka toujours solo là UR mo bozo e baté clégie à Tonio awa yuzo mis album le 30 juin o teng ba kuma ba Mike Alambai zana ba album na ba événement grandiose oyo eza la le 30 juin oyo album nezo beta le 24 juin 2023 faire azo beta Stade des Martyrs stratégie au ça là pour bloquer mais événement bani les dynastie volume 2 obima la Fabregas volume 2 et album ezobima en tout cas ba fanatique à Victoria Viva banana OK jazz tina petit na innocent le 30 juin en tout cas bon c'est pas pas tout ça na terrain avec musique de grandeur bon tina na botu nanga makambo bato na beta te boko fokuser na te ponga mona za mettre à coronanga donc nous avons besoin que publicité dans les 30 juin musique de grandeur na terrain bato tout bazana d'événement bato tout bazana ba disque na bango ba courage ebele ba courage pe na événement na bino yango wana nde mais pas tout ça na le 30 juin musique de grandeur c'est que yozo message mo na Denis Lessi pétage. Oh, mais écoute, vrai, pire vieux, écoute, vrai, pire vieux. Il va se rendre en finale, était. Nga papa nanga yebsakanga depuis na mwana muke. Ata na boti bino na ba frère na yo. Vous avez une différence. Il y a une année, azaya na yo. So pe na botaki na maman mususu. Wa utina libumana ote obotami même année mais soki o kuna bimaki bo na différence ya 8 mois ya zayaya moni Denis Lessi fanatique nanga to kuta na ati Mikolo bokutani te mais fanatique nanga Denis Lessi fanatique nanga papa nanga Koffi Olomide fanatique nanga José Nzita fanatique nanga Mike Alambai fanatique nanga Petit innocent fanatique nanga Yusko za fanatique nanga est-ce qu'on a fanatique à Jésus-Christ? Elle est là, Jésus-Christ. Mon tege wana est égoïste. Elle est là, Jésus-Christ, ma belle. Les égoïsmes, baninga baza wa précieux, za wa précieux. Yannick, oui, bien que niveau dans le là, Jésus-Christ, na guaza nango, na lo biko apesinga, bino boyebite, moni bino. Trop cause na bino, mais tant que niveau spiritualité na terre. Na moto alinga donc na moto alingi basala matanga ponga na daye na tata ayebisi mokili au daye te na panza mnyango na bango na olinga na yona ebisuki na za fanatique à Jésus-Christ. Vous savez combien de temps au Kémi qu'il était? Tala Yannick yebisaye na posé question et comme mamba Yannick yebisaye ndeni na vaja to na vie yuzana ba makamba kala les pas les cas on est maman les cas na vaja to na vie moni ma mususu to go beta ngona ba voyage nyonso ya artiste eloba makana te on a biso ke na voyage to na vie na voyage to na vie yani ayebita on a sala ba bungalo Yannick Bongondo ayebi ke mutu nanga sala ke bungalo côté moko donc on a voyage to na vie. Donc sur mon errement mondele écoute azako kolinga obi ba mindele belé tamso azako na posa aya masa na beto li solo bi ba mindele belé balela kutu baya na Congo
ocomprendre toujours solo Côté toujours bon, mambo ya album na to la yebi. posa to ba évolution ya makambo ndezo kendele parce que la minute oyo mamba bakoko ekomi tout ça ozomona soki Yannick avagaki na 2021 ezakala te so avagaki na 2022 ezakala te donc na voyage to et puis na voyage kaka mais na go beta masolo ngo te yo po bimisa ba artiste bakoko nde kofi pe ya osa pe ba selpe orchestre ça appelle le kumu ya moni na web samno vérité moni père nanga Koffi Olomide et certes à côté ozali bate belé tellement bazana bango ba yuma ba component tina yo le ba mamba boko ya ba kokote mais comme si nana mwana yo naza sage naza intelligent na yebi pourquoi yo le ba bongo mais bate belé ba comme ça on est tourné comme ba sujet moko boye soki comme ba polémique na ba télévision tina ba YouTube non papa nanga Koffi Olomide ngana yebi makambo ya loba papa nanga Koffi Olomide aloba ke papa Koffi alobaki nga nasali mpe bato me bato nga nasali na baquartier latin ti lelo namoni bato bango basali lokola nga nasala bana na nga baza te c'est clair lelo nayebisi bato mokili mobimba yango wana soki Koffi Olomide alobaki makambo oyo te nde lelo botuni bobimisi bamakambo na baplateau te mais ezaka question totuni yo kester asala yo sali nasalaka peti moko boye peti nanga moko napisaka ya ekombo deba bapeti wana akendaki ti pa masa nanga fere egola fere ayebi peti wana kutu fere moko mosusu afashaki alongolaka peti yango mouvement epuis ayebisa peti wana bi non pa tozia naza masa nanga aza grand guerrier moto akoyebisanga makambo oyo kitarisa fere egola guitariste nene oyebi ete azande combien masa nanga Marcaus Marcaus petit apa tozia na moboya ayaki ti quartier ayaki ti maisome ayaki ti pa fe nanga wera yemba likolo so koti na YouTube obeti nzembo mobo naza nango bolingo ya Paris Foot omona peti wana ayaki ti maisome yosko na yebisa ko kaza pa akende pa wera nayebi ti ayaki ti asala podium na zamba biloko azamba ya wera bandola tsona na TV ti émission na bino to tala yango yo tala yango ti émission zamba bando tala yango te eleka na chaîne na biso wana RTZ na mona petit et puis wera ebaki a partir tant na betaki ba chante emenia na la zamba de temps wera mona ba petit wana ba sepelaka na mais c'est comme si ba wera ba vena na komema na ba politique na ba télévision te comme ba polémique wana yana nga ayananga ngane naza danger botoka ndenga moko na ya kobeta na okesi na bino non yate me botala pe yo pe so ba omoni pa tozia na oyo na obomba te mokili mobimba comprenez que nous sommes en direct omoni pa tozia na oyo na obomba te tokomi na 2012 te père nanga Koffi Olomide asenganga transfert 3 fois Hélène Kalema témoin Ronaldinho ndazana yo Werason asenga transfert jiba asenga transfert te obongo nani tala pecho mais oui Yannick omoni ba na yebisa mino vérité ba petit belin ba YouTube bakoma ba impoli te sikote to solo te totika ba biloko oyo ebuyo na te bozobela na petit te toza age moko te ata fe lutumba kutu na omona kutu fe nanga keste aofungola lutumba kutu porte bato balanda bi te zela nanu bosala mabe boye te boya na loyenge mabe boye te nga bamilela ser nanga Dieu donne nguna aza vie nanga atabenga petit na plateau c'est mon vieux yomoli baloyenge komi trop oyebi na bisa bino diyani nga mwana telemi na nga bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata mobokoli ya Yesu grand menuisier invitation en carton na
fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mokolo fe tilata mabe maison given abosani bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.